nako tombola ba o nyoso ba tombola kinga na 2021 nako kitisa ba o nyoso ba kitisa kinga na 2021 Bon, on rentre de ce continent, rien. Et y a na butu et y a na moi. Nakobanga elo côté. Et y a na butu et y a na moi. Nakobanga elo. Ah, yesu azali masungi na ngai nakobanga elo côté. Ah, zali ya masungi na ngai nakobanga elo côté. 2021 na débit bakabelinga motuka. Et Paula. Ah. Na discuter. Eh, o memingam. Na memingam. Et ça là que na kabona na batu ebele. Nga na so kene na kan church. Na so futa mbongo na ngabwe na so futa ndeko moko $1000 na so kina Lubumbashi na so ebisa. Mon frère, $1000 ngo betenga masasi na tika Congo. Poil. Ça m'a choqué beaucoup. Beaucoup choqué. Français Bimi, c'est que c'est grave. Et ça l'est passé. Ah. Pan. Na réclamé ba droit na ngai. Yo nani o réclamé ba droit na yo. Vous appelez un bon côté. Ngana yeba kateke mboka ngwese ekufa. Nene eko yoka ngona munoko ya tate mokonzi ya mboka na yeba kate. Na yeba kate tiba so boka ngana podium mboka sani ekufa. Décision. Nazalaka mutute na mboko yo. Naza nyama, naza soso, naza lipungu pungu, naza ndeke, naza libanki. Eri nyonso o sepeli o kangisa, o kata, je suis prêt. Kata na yo parce que naza tena ba droit mon côté. Mama Kapashi navandi na kati ya kasho, navandi na kasho, na 22h. Na mona 3 papa moko balati ba veste. Ba bimeli ngai. Tikabo. Ba bimeli nga na kati ya kasho. Ba bimeli ngai. Ba ebisinga ba lobi. Biso toza ba avocat ya évêque. Toyaki ka pona ko pesa yo mbote papa lobi. Ozalaka no na problème na ye te. Na kota na ngana archi de Noé ya deni. Ya deni koti sanga na archi de Noé. Akomisa ta commissionnaire. Ya deni. Kabaji na sila mayele na boloko. Boloko bimisanga zoba. Ba millionnaire ba bimisanga zoba. Yo sera la million. Mbongwe ayena mituka yo bazo respecter ye na kati ya parquet ye ne valeur Joli banki bakangi ngai malobi sala video ya bolimbisi nazalaka koba na Congo nazalaka soso na Congo nazalaka ndindi na Congo Mama Kapashi ezalaka mokie mais etumbaka mboka mobimba ni on ezalaka mokie lolemo. OK. Botine de la maman Olive Lembe Kabila message oyo. Boyebisa ye mwana na yo lite ya kanda. Oyo boko laka. Oyo pesa kabile ya bonane. Oyo vanda kana muna masina siforko oyo mobola. Asombeli yo lupango. Émission toko sana ko na ba document. Non zela. Na yebi komu na yeti. Non zela. Olive Lembe Kabila. Na livré parcellaire ba komi Olive Lembe Kabila. Na fiche parcellaire ba komi pe Olive Lembe Kabila. Katika Pesa TV, boyebi sœur nanga ya bien bon, ya zanga ba kota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Azape la chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba onyo so balingara pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplacer ka. Bomo na ka service traiteur moko e bonga e tonda ya soin.
kuna mimi bazala te o ba gemoro boete za raté ba prix abordable et surtout so mobenge bobisi de la part de site ya Kapashi total qui sport en tout cas on retrouve ba prix pour le service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire katika pesa za wana bobenga na ba numéro o to chewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner na chaîne na ye katika pesa TV bozala décité voilà. Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir oignon ce bazo landabiso, bolandarabiso partout, bolandarabiso ebele, bolandarabiso ba partenaire, ba sponsor. Non, c'est ngabino vraiment ba bolim bisi ebele parce que bon moi perturbation na ba grille des programmes na biso et surtout na ba partenaire na biso moi ba doléance c'est ça moi ebele en tout cas tous a été 2 semaines ibino mo bobi question mukolo nda kazate moi zizanie ezalaka na zongi en tout cas surtout ba tu ya bande dessinée na biso moko na zomi ezali bande dessinée oyo wakocha moi lingala na kati bientôt ezalami sur le marché moko na zomi kanami ite bokozwango na ça c'est boko illustrer biso bande dessinée wana pour ça la bien parce que e umeli tozala quitter en tout cas la ba partenaire nyonso ba oredezo ba nyonso ba s'occuper na biso ba kasi boutique tozongi torocha nyonso vraiment en ordre ngamo mama Kapashi naza sur le terrain bobi kaso mutaza te za moi passe en tout cas mais merci beaucoup continuer ko pesa biso confiance bo pesa rabiso bo continuer ko zala toujours na biso ba ONG na yebi que to récupérer ma nyonso wana et zonga vraiment na ordre na ndenge nyonso longo bani ba ope bazala ki na biso en partenariat ba kei merci na bino ba ope baso continuer ko zala na biso merci tozala toujours ensemble souci ezate merci na ba ONG pa soutenir ki biso to koti 2022 to koti yango na kibia tozala ki te tozala ki na lushi mais tozungi merci na mama kasi boutique pour na ba robe ya kitoko merci na ba ONG pa soutenir biso boyebi pe Emily na Australie a chepe ba robe en vente ezawana Emily Doka Joka azawana Emily pe komono pasi ya Nzambe Emily azawana na ba robe na ya kitoko okusali commande en ligne sur Facebook à partir d'Australie et koya ti nanda kunayo et pas kasi osali nini oyo commande en ligne et koya ti et pas nayo merci en tout cas la grande équipe o soutenir biso ya Kapashi télévision merci d'aba obazali ko s'abonner et pas nanga na et pas dadi bo s'abonner pour bozo vin bisaka visibilité awa yepe na chaîne nae a tchaka ba émission bo continuer ko tala bo partager j'ai et ça la biso vraiment bien na 2022 tozana bino toujours ensemble toutaki Lubumbashi tokosenga merci na bato bayamba ki biso na Kolwezi merci na ba bayamba biso na Lubumbashi en tout cas mahamnyo sezaki kitoko tozongi parcours eza ebele tozaka elongo na bino Eric Mwamba alobi akoti kabiso te kala mingi te tokopesa bino programme ya place tokokei so pour 2022 tokovanda biso na Kinshasa te tokomi na biso le roi prezo biso soka likwa ba avion même moral biso pe tovanda te mbondo zo sekani biso tolandi pe papa biso soka pepo na pepo toza na dadi en tout cas dadi azana biso tokosolola na ye tokoyeba bilan 2021 ezalaki ndenge nini tokoti 2022 na makambo nini tokoti nango poliwo yaki passe yaki mais nzambe lokwa pesa souffle de vie tozaka toujours elongo dadi bienvenue na Kinmango Kimenga Lubumbashi. Merci beaucoup mama Kapashi mingi tata pambola yo obimi prison po babina à partir du rapport ba lokota ki Zelana Loba c'est très capital na pesi bino na mbote ya motuya ya wenzambe tata ya likolo ya biso ya mabota nyonso apambola bino amen na pesi ope lisusu mama Kapashi na mbala ya mibale lisusu mbote ya wenzambe tata apambola yo ezalaki facilité aussi porta ki ba problème na ngai aussi porta ki ba faiblesse na ngai parce que na biso batu na sena moyi tolingelaka batu mingi bisika ya bolamu mbongo mapangu mituka okomona affection etondisami mais soki mutu bosana ye ba problème ezolekebele edimnaka affection pe okolinga yo na yebo koma musika surtout ça
kasi nkolo asali biso ngolu tobandaki ane pe tosilisi ane na yo eza facilité na bakisa mama Kapache bakisa dazi mobateli eza bobele nzambe mosangisi batu eza bobele nzambe mokutanisi batu eza bobele nzambe. Mais dadi mo mtu ye munene. Oui, Lubumbashi. Mutu nyonso akenda Lubumbashi aya mutu munene. Na koki profil notaire. Mutu nyonso oya akenda Lubumbashi aya mutu munene. C'est rare mona mutu mutu na Lubumbashi. Baza mingi te. Yo remarqué te ba nyonso okutana bango. Basaka ka kabambi. Mungu akubariki. Asante. Okay. Yo kaba mai. Ebandi. O me mangana mboka nini intimide nga na Swahili na Goma. Na Bukavu. Na mama ni mama me kakaka liteya toke Goma. Na démontrer ici go. Tikabo. Mama ni mama. Mama Olive Lembe Kabila. Asante sana. Mungu akubariki. Yoba uliaki na bonane. Loba tsenga na comité. Tesenga. Yo mtoko 500 merci te. Yo yebi. Mango tambola kina yo. Atala. Omoni mama ni mama. Mama Olive Lembe Kabila. Ya yebaka attaque boeto sengi merci te. Mais na libonde li to boye libanga. Po yaza mama oya kochaka nyonso na libondeli po na créer pe na groupe intercesseur to na sala groupe mobima to sambela ka po na yi intercesseur c'est vrai na le bien mabe intercession gaga fait aussi la na côté na bagafe c'est multe ya Lubumbashi tina 2022 na côté na bagafe na sala na groupe Ozolanda et puis na lobaki bwe mama Kapache ane ya sika mutu nyonso faut pesa mutu na ye cadeau OK papa chez Koko Mulumba batu baningaki bakabolanga na papa chez Koko papa na bombeli yo cadeau yani te na loba na miso batu te eza surprise ADG Eric Mwamba Cyber Café papa na bombeli yo cadeau mais cadeau déjà si na silisi ba document nyonso na kosala livré parcellaire fiche parcellaire eza ya mama ni mama Olive Lembe Kabila mama na lobaki fona pesa yo cadeau ya lupango boyo kango pasoda papa tika ba blague est-ce ko pesa mutu cadeau ba ko kangela ngo yo so yoka mutu memeli mutu cadeau ba kangiye yo mo za terrain tala ko pesa mutu cadeau ekipaka te yo fo zala na ngote zala na ngote OK bande ko bo partager vidéo oyo pardon ngai ningi na saboye na yeba ke sika ya komoni la mama Olive te baza ba parents na ngai mais pona komona bango nde fu ba benga ngai soki ba bengi ngai te moyene mona bango ezate botinde la mama Olive Lembe Kabila message oyo boyebisa ye mwana na yo lite ya kanda oyo bokolaka oyo pesa kabile ya bonane oya vanda kana muna masina siforko oya mobola asombeli yo lupango oya lidofolo na nkolo mutakala na nkolo te esika na zotanga komwa mama na nga bêtise kota te bêtise za personnel mais esika mama na te kota boyebisa mama Kapache na sérieux olaka depuis lushi na sombeli mama lupango na mununu numéro 2 masina siforko quartier Matadi na mununu numéro avenue mununu ezali on pas binotel par en famille na bimisi mbongo na ngai officiellement na lobi na look na yaka na cadeau moko te Nathalie tete bolamu wa mama o eleki likolo makasi na vie na ngai na o azo salela pe bandeko na nga ba congolais ne na lobi te
année 2022 maman faut kotango na lupango lupango ya maman po maman pasa na ba avocat aza na ba expert aza pe na bato mayele tanto zo mona litia na moni aza muta ba blague makasi mwana zo se sanga ba jeté maman Olive Lembe Kabila tinda batu na avenue Mununu numéro 2 quartier Matadi commune Masina na sombelier malupango nzambi na kosaka te ça va hein on peut pas ça dans moi ça rien na sombelo ka ba pile la caméra mama ni maman Olive Lembe Kabila initiative plus OLK omoni ata mama ko vendre place wana te akoko tchangwa ta orphelinat OK orphelinat akoko tcha même ata orphelinat akoko zo pas ta bureau na yemoko atie quand même bureau na yemoko ata na côté ya Masina OK ça la bien ko o ça dit bien na sombelier lupango c'est bien na lobaki avant na somba yangai na banana nuko sombela mama Olive na pesi ye cadeau ya lupango depuis na zo panza sango po komela ye moko aya ko zwa lupango na yenga na tikala kimia nzambe mama émission to ko sana ko na ba document non zela na yebi komu na yeti Olive Lembe Kabila na livré parcellaire ba komi Olive Lembe Kabila na fiche parcellaire ba komi pe Olive Lembe Kabila na changer pe na mikanda nyonso na tie na kombo na ye c'est bien maman s'il vous plaît pardon maman motema na nga po ekita esengelo zwa cadeau na yo vérifier na caméra toke na caméra tokende yo zo luka ona ndenge musu te bwe nde tokoyeba bukola ngo tika ba blague mama ozo seka pona nini ngana go pesa muntu cadeau te oza tuka libosu na ela ke cadeau photo di azwa ngo azwa te isuka na o tona nda mais oya tu oyo akita amata akozwa ngo c'est bien cadeau lupango basaka na nango te c'est ate telani na cimetière akozwa ngo eza ya ye c'est bien mununu ba cousine ya maman Olive Lembe Kabila ba travailleur pardon bokomisela nga message oyo boyebisa mama mwana na yo lidofolo na nkolo asombeli yo lupango apesi yo cadeau c'est bien 2022 na baki 2022 za année ya ba cadeau OK mwana nyonso fo pesa mama na ye cadeau pasteur pe fo pesa bandimi pasteur fo pesa pe bandimi ba cadeau banda nanga botangi lingala yango pasteur va pesa la Bible Dadi maman le lot olobela bila au solo li bien olobi bien makambo ya bien bako excuser parce que to kima ibo côté cité to kaisa ki ville nde makambo OK ville susu kimi ezate ko le cité oui makelele ezo sala vraiment mo embriement bilan 2021 na 2022 et le kainde kem na biso ya lelo yango wana lelo to lobela ka bilan Mama Kapashi Dadi bilan ya 2021 na kotalisa yo bileza nini pe nani akoko sala bilan nani oya akoko sala bilan te je suis très intelligent merci na Aimé Ponda dollar boss tata pamolayo Aimé Ponda dollar boss te aboyaki alobaki kombo na yeza Aimé Ponda dollar boss obebisaka kombo na ye na vérifier lisusu sola mutu na yo komela ye papa est-ce que kombo wana mutu na yo mutu munene alobi yango bieto alobi yango mabe yo bwaka na ndenge na yo nga pena bwaka ndenge na ye muka po apona nga na bwaki Aimé
ponda dollar boss. Tata pambola yo. Na bakisi les sous. Papi Bunzi. Papa français. Mais c'est le français. Plus de 30 ans dans la France. Tata pambolo papi Bunzi. Kuluto Baleki. Merci. Maman Kapashi. 2021. Ah. Eza na bane mususu na supprima yango na vie na ngai. Ko ba boete. O linga te zonga. Na linga te zonga. Na supprimer yango. Kasi na kotalisa yo des sorties ya bilan. Na kotalisa bilan o eza spirituel parce que biso basala nzambe to fandisa miming na vie spirituelle. Pe na kotalisa yo ba bilan o eza physique. Wana eza bokaboli ya nzambe ninga kabola na mokili. OK. To pesa trouble ya 2020. C'est kozanga te. Nyonso etikalaka. Mama Kapashi na lobi Papa. Nyonso etikalaka. Soki omoni likambu ozokota na yango ba ne ya sika surtout que soki eza likambo mabe fo bondela makasi. Amen. Na vie ya muntu nyonso etikalaka. Na ebite tunanga question nini etikalaka? Nini etikalaka dadi, nini etikalaka? Mama Kapashi. Dadi. Bozui, mapangu, mbongo, mituka, bilamba, bakamaradi, bami de l'école, ya musala, yaya, tongo moko yo kufi. Nyo c'est ça ni. Etikali. Je suis très intelligent, ma sœur. Na comment comprendre? Omoni province nyo soto banda kotambola na yo. Obando comprendre que batu bakobanda ya kotala ngeko zala mingi ba sage. Yo moko mona ki na Lubumbashi na kutani na ba chef coutumier. Oui. Na kutani na ba konzi. Na ke kotala batu tina bano bazotanga na ba université na kutana na bango na yeba ba komi na niveau nini. Na ba soda mi konzi. Na kutani na ba soda. Na consulter ba soda. Na tuni ba oya JR ezo le kandenge nini. Nyonso eza wana litoi. Mama Kapashi. Dadi. Ezalaka mokie. Mais etumbaka mboka mobimba. Nini? Ni on ezalaka mokie. Lolemo. OK. Ebatama nango. Soko kangi munoko momo nango ezate. Mais tangu yango emonana, omoni ngezo monana boye. Ko monana wana peso lukilanga ba problème. Na pesa trouble hein. Pesa papa. Beaucoup pesa na moi temps pour na fongola biloko epelé o eza na bilan. C'est le pasteur lité ya kanda frappe na le, frappe na retour. Trouble moko ekoti na minute ona mbaka. On a ko papule la ngo penza batu. Bible surtout l'église. C'est bien moi, un contre 100. 2022 to lukaki yango to koti yango. Nako bete batolo lengono na papolona nyati yo, nako isi yo, okota to hôpital. E bale kauki, bambisi ya minene babimi. Vimana soko vimana, pasuka soko pasuka. Oko sale lo côté. Et le bas souverain premier, Jibem Piana, miliki na biberon, azalaka na besoin ya mapate. Kasi mokolo batiaka na kopo, esengaki mapa eya. Elingi koloba ete bana bakoli, papa Lutumba lokola za sage, sosola yango souverain sani, akoli. Pakola. Tata pambola yo. Mama Kapashi Landa Non Landa akabola na mokili très kitoko na sagesse na ye na intelligence na ya bonzambe
etani yako botama babotami yako kufa bakufi yako kola bakoli yako kola pete bakolite yako bala babali yako bala pete mwe babala ezate ndenge tozo solo la boye mama Kapashi na minute oyo tala ndeko nanga mwasi eloko ebomaka bino eza vérification okoma trop lixier via mbongo moyo contrôler lisusu ba vie ya batu mususu ezate oza trop palin malili fraîcheur biso nzamba sala biso ngolu totambola ka peut permettre tote ya kitoko mama Kapashi koma même na ba hôpital ya ba maser kene même na quartier 7 na hôpital à 7 ya ba chinois mutombodi kembe kende na hôpital ya bondeko kende na mama yembo kende na ngaliema kaka ninge tozo solo la boye ya maternité kuna bazoganga minita kotanga pu nye mwana bimakate abimi otali na ngambu kuna papa osalinga boye pona nini yesu yokisinga soni yesu yokisinga soni yesu nandimaki te ane oyo ekosukela nga boye nakende rapide na 2021 misusu bapambwami alobi nzambe merci prophétie o balobaka epa dadi ane oyo eza ane élévation na moni yango na miso na mela mai melako otoka makasi mususu alobi na mona ba ane mais ane oyo yango te nalobaki toza na combien de bilan de sortes ya bilan on a démontré bino bilan spirituel na bilan physique bandoki bango pe basalaka bilan batindaki ye lela biso mutu tel est-ce que na lieye to na lieye te na kati ya bilan bandoki nyonso bayebisaki asala soki akoki te ye moko akoleka kozwanga zoba te très intelligent kolongola makolo na masina siforko koya awa tina ville soki eloko moko na motu ezalaki te mwena ya awa eza te ntango nazoya awa nayebi ete nazoya kobimisa makambo eza très important oyo libota na nzambe bakosepela prêche dadi tea eza mateya na ngai ya liboso ya 2022 nakosala baaventure te ya liboso yango nde ebongisaka nzela mpe ya liboso yango ebebisaka nzela eza mateya ya 2022 premier mateya na ngai yango oyo nakotombola baoyo nyonso batombolaki nga na 2021 nakokitisa mpe baoyo nyonso bakitisaki nga na 2021 rien te yo zo comprendre te nalobi boye landa bien nazo continuer rando te mais a première prédication na ngai ya 2022 bao batombolaki nga na 2021 nakotombola bango na 2022 ekosimba te mama Kapashi eza 2022 fona te ya makasi eza première prédication na nga kosala ba jeté eza première prédication na ngai nakoyebi oko te na nga ta na wenze ozolanda nakoyebi oko te na nga ta na kingakati nakomi kuna na bandi bikangakanga soko nazwa filme na seni nazwi mais nalobi te na ya kote pa Kapashi TV eza facilité bato bazoluka première prédication makasi ekotala ba chaîne na bango surtout fois temai nazokoma na kala te ye pas de azwa deuxième mateya ya 2022 Kapashi 2021
ebele ba leli ebele pe ba seki bilan eza nini mutu fois sala examen de conscience ayeba ete année passée na tambola ki ndenge nini année on a kotambola ndenge nini c'est ça année passée ebele ba toboki miso makasi ebele ba tikali ba koka et commis mauvais souvenir ya vie na ye nasilisa nanu oyo eza spirituel bandoki basiliki bango mpe ntango basali bilan na bango na monde satanique na monde démoniaque na monde na bango ya molili ndoki azosala bilan soki kutu ndoki azosala bilan ebongo oyo oza ndoki te fo yo posala bilan très important bandoki basali bilan esimbi to esimbi te année 2022 to provoqué accident ya sika to provoqué baliwa ya sika to lekisa ba travailleur ba on peut ba pesaka bango keke no mona banzoto ya basi 16 15 30 ba multiplier les sous ba action na bango po ba vanda ki le premier le 31 basala ki réunion yango moni na vie mama Kapashi tambolaka na nzambe amen eya na butu eya na moi nakobanga eloko te eya na butu eya na moi nakobanga eloko yesu azali masungi na ngai nakobanga eloko te azali yaya mosungi na ngai nakobanga eloko te ozomona nzambe azala mobateli na yo landa tokotanga makomi misino na bible zelo ozoyoka bombe awa mama na kolwezi natangaki te ok mais andika yoko na pofe otanga te bêtise ekobima nga nazaka na kanda moto ofala azwa kado na ye nde na bo nakomi siko moyen na déplace eza te nakomi bloqué mama azwa kado nga natikala kimiako landa mama Kapashi na 2021 akufelaki oyo azalaki motuye na famille na bango akufeli mama akufeli yaya akufeli leki mosala esilaki ye na 2021 balongolaki ye mosala baboyaki ye na libala déception asombi biloko ya libala na mobali na ye tongo etana boye mobali ake kobalela ngo mwasi mosusu 2021 ebele baleli ebele pe baseki mama Kapashi omoni vi na yo na vi na ngai na koko ya na télévision na bandi kosala babilan ya bato ezala yo ezala ngai me mutu akosala bilan na nga moko koleka nga moko aza te ngai mpe naza na bilan na ngai naloba bilan bandeko bo permettre naloba nyonso nayebi te mama Kapashi bile eza tellement vaste naloba naloba ndenge ebandelaki ngai na ndenge esukelaki ngai oyo tobombaka na cerveau oyo tokutani nango oyo tokutani nango te tokotikala kotyango na cerveau te ata moke te tika tokutana nango po evanda na cerveau année 2021 nabebani na bato ebele nakabwani na bato ebele mpe nasangani na bato ebele 2021 na début bakabelinga motuka epola na discuter te na memi ngambo esalaki nakabwana na bato ebele bamisusu mpe toluka tobongisa kimi ekota bamisusu mpe esimba te naloba esimba te yanga na yo nini na kati eye koleka année
2021 nkolo ayeko sala ngolu na bala yango na zupe chance na salini na bali ozo yoka oyo nga nakutani nango nde nakobeta yango bien kaka na kati ya 2021 eza mpe na bandeko mosusu na sentiri ke tobebani na ye me na bomoto na nga natali ye na nga tokokobebana te nazwi telefone atie na lito yaya tia na sebo mamoto limbisa leki na yo to mpe limbisa ndeko na yo limbisa frère na yo eza na bato mosusu na se na moi okoko senge bolimbisi mais soko za millionnaire to aza na tina liboso na yo te ebele ongo batu oyo état de droit na kotindela même na chef de l'état maloba na mate ya lelo tika boy na kotindele maloba na kotindela chef de l'état maloba poaza papa fona tindela ye mawe 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 mama ba chef de l'état tindi mawe 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 tango ya bomwana na bataka mingi bailo kanto molimo neto na kimia azali limita mama defa ondaki papa defa hein zela na loba kiawa na bilan ebele ba kufi ebele ba botami mama Kapashi année 2021 voyage pe mingi batu baseki baza muke na 2021 nazwi 3 voyages na kei Dubaï restaurant Warren bayambinga tata pamola bino bisika kolia na Dubaï kulutu bienvenue Kiankibe ayambinga yi na ba frère nanga ba sœur nanga bango nyonso kuna na kati ya Dubaï nzamba pamola bino soki nzamba sali ngolu tokobeta lisu tour na mama Kapashi po epesa kitoko makasi na salaki lisusu mobembo na Afrique du Sud grâce ya ADG Eric Mwamba cyber café ya Siri pe o bazo sela biso musala kitoko asunga kinga na visa alobi beta pe tour mona bandeko ya Afrique du Sud na beti tour kaka na maboko wa ADG Ricky Mwamba aiko pesa biso misatu visa ya Lubumbashi tokei pe toye kozonga kuneza na visa te na chekaka ozola na mama Kapashi na Holanda on a moni na 2021 mususu nazo kwa ko expliquer mususu moyena expliquer ezate elekebele moko na moko ayebi oya monaki kasi na chamu noko na ngana zelu na loba nzamba sala eloko moko ate ya ngai nzamba ebisinga lobilité ya kanda yo komisi muto mokili numéro 1 o komisi numéro 1 ndenge nini zela na te ya yo na koko komisa lisusu na mokili mutu numéro 1 te numéro 1 na mokili eza bobele nzambe mama Kapashi na 2021 na tunaki nzambe pe na silikelaki nzambe makasi na lobi oh na tamboli ba pays na moni Valeri ya bomoto mutu aza nani mutu aza nini na mokili me ndenge nini na mboka na ngai
valeur na nga na moni yango te. Na mboka au Congo, mutu aza na raison, mutu akangisi yo muta liboso. Oya kangisi mutu amibale, moyeba te la raison na ye ezate. Bande ko bolimbisa nga nazo beta le passé. Ndenge lekaki na 2021. Société oye protégeaka batu. Pan babwaki mwana mbwa na se. Pa balobi azana ye mbwa. Azana ye likako aza mwana soso balongola bapoale. Tobwaka ye position nyonso akokwela etali biso te. Ezala kingwe bukana, ezala mukongwe bukana. Mama ezana bato ebele bakoma bempuisa nengwana to sekaka te. Mukongo gi okokali suko chazemite. Ti lelo bazali. Oui baza. Baza. Ozolanda. Ezala pesoni. Aza mutu. Musala na biso za photo protéger ye. Est-ce que tu protèges qui est tout te protège qui est? C'est que na mukuse to loba ete. Batu bakoko ya millions de personnes. Maman. Tozo mona ngolelo na ba so na ba policier ya France. Autant les policiers a robeta ba masasi na désordre te. Azoka anali bende na wana so ya yemo ka so mi protéger. Pe azo luka ndenge nini ya ko protéger batu bino. Ouais. Tantôt pe boza pe bato pays wana te, bokena ko résider kuna. Ça m'a choqué beaucoup. Beaucoup choqué. Français bimi, c'est que c'est grave. Et ça le passé. Pan. Na réclamer ba droit na ngai. Yo nani o réclamer ba droit na yo. Ozape na mbongo te. Ngana yebaka te ke mboka ngwese ekufa. Nene eko yoka ngona munoko ya tate mokonzi ya mboka. Na yebaka te. Na yebaka te tiba so bwaka ngana podium mboka sani ekufa. Na yebaka te tiba chenga na boloko mboka ngwesani ekufa. Na yebaka te baye ko rappeler ngai na ne na suka ya ne. Ngana bi c'est tout à fait normal. Babwa kanga pombo kango ekufa. Maman Kapashi, omoni ngai, je suis très intelligent na mboko yo. Ti babwa kangai na bamba na bongo. Soki ezalaki mboka ezalaki. Bo mekate. Te bo mekate. Pour ese salani ekufa. Maman Kapashi na komi na kasho. Nzambe lelo Maman Kapashi soki eza na bato bakosilisa 2021 2022 eza problème mponga na sisango nga nazokende na Kanchach nazofuta mbongo na nga boye nazofuta ndeko moko $1000 nazoki na Lubumbashi nazoyebisa mon frère $1000 yango betanga masasi na tika Congo Pwani Yoko toke la 1000 ebele bo $100 Eh 20 20 ako beta na ye hein 20 Maman Kapashi plaignant na accusé bango mibale baso vivre eloko moko ezabon Maman Kapashi ngana lobaka na vie na ngai te Vital Kamerhe oteyinga ebele Vital Kamerhe oteyinga ebele Veka o enseigner makambo ebele Veka lobi nini mukolo na zwe ko répondre na appel na préparaki déjà madame na bana yango na vie yeba ko préparer madame na bana ezaka bongo po makambo yo ko kutana na ngokuna okwa kozonga sima te ngana zo mituna
ngai nalali 6 jours na boloko naza déjà fatigué naza ya kolemba ndenge nini tovandi na misu ya bato bazosambisa biso plaignant na telefone na maboko pe azosolola nde na bato po ye aza millionnaire nga naza eloko te na mboka oyo 22h bazosambisa biso kure katani nga alobi biliaki nga bikoki fo bovanda lisusu bozela kure sani ezonga nzambe mboko oyo te napesi tata mokonzi raison po tata ye moko alobi mboka ngo esesani ekufa yango nga namonaki yango nga nasani namonaki okoko ozala artiste okoko ozala reconnu mais millionnaire moko akobimiso zoba na miso ya bato eza bongo nga namona wa bayebiso mpe natiaka na sepo tomoni boke kobongisa yo ndo dadi eshoka yo anamona eloko okomopesa na baveka raison eloko ekosila te toneni yo na classe onotika bitumba te bato nyonso bazala na nsima likambo oyo 2022 nayebi yo mutu nyonso azala na nsima likambo oyo 2022 humiliation eza eloko mabe na vie ya moto humiliation eza eloko mabe na vie ya moto yo mpe bilanda na podium atinaki oke komata kuna landa kozala fanatiki eza kozala zoba te ya Kinshasa ekomana obongo kokumisa moto foloba mpe na nzambe merci oyebi wera bien oyebi jibe bien kolongwa oriopo ti kokoma na Kinshasa nya suka wera na jibe basala 3 heures du temps bazokokoma te plein balobi wera sa kiti tomoni wera seni akiti wera na jibe bakoma Kinshasa bazokokoma te ebongo na baporte ndako bakomaki eri nini mampa toza motema nzamba pambula yo aussi pourtant ebele nyonso kosala soki bato baza te ekozwa valeur te nazalaka mutu te na mboko oyo naza nyama naza soso naza lipungupungu naza ndeke naza libanki eri nyonso osepeli okangisa okata je suis prêt kata na yo parce que naza te na badroit moko te mama Kapashi navandi na kati ya kasho navandi na kasho na 22h namona 3 papa moko balati baveste babimeli ngai babimeli ngai na kati ya kasho babimeli ngai bayebisi nga balobi biso toza baavoka ya évêque toyaki kaka mpona kopesa yo mbote papa alobi ozalaka no na problème na ye te nga alobi wabailo na kasho bayo vimbisa dossier biliaki nga bikoki biliaki nga bikoki zanga mbango na kongo mona makambu zanga mbango na kongo mona makambu zanga mbango na kongo mona makambu nga na famille avocat za te nga na famille générale aza te mwana masine kinga sani asuka nzambe na ngai nzambe otinanga na mboko mpona nini nzambe ona mona 2021 ona mona te 21 2021 bafoke efeki baki kosala nini ngana efeki etizala na problème ngana efeki tozala na problème
Tango ba chaki ba soi na banga senga na zalaki. Nzambela ngai. Na sengata na chef de l'État. Atinda ta ba betanga masas na kufa na kende. Mbogote. Ya mo papa salé ya le kufa. Et bon biso petit peuple. Kabaji na sila mayele na bologo. Bologo bimisanga zoba. Ba millionnaire ba bimisanga zoba. Bon papa papa. Yo sera da million. Mbongwe ayena mituka yo bazo respecter ye na kati ya parquet ye ne valeur Joli banki bakangi ngai malobi sala video ya bolimbisi nazalaka koba na Congo nazalaka soso na Congo nazalaka ndindi na Congo nazamboloko nakotelanga na Arche de Noé ya Deni kotisanga na Arche de Noé akomisanga ta commissionnaire ya Deni 2021 Libabe na Libabe 2021 Libabe na Libabe nakoma Lubumbashi nakutani pe na Beskro ngaye Jo mystique cha mutu wana ba mona ye cha maloba na ye bima na miso batu 2021 ala lisada dipongi te 2021 Nzambe bandela mokili olongola 2021 na longola 2021 Nzambe kapashi Daddy te espoir isa te nembogote Mboko c'est kufa. C'est kufa. Papa est mon quoi lobby. Bidonnion c'est papa malade. T'as des droits salami pour na bato mbongo. Et t'as des droits pour na bato mbongo. Ah, ndambela ngai. Maman Clémentine a piqué crise à l'obé medo. Yonde muto bimisaka biso soki bakangi biso. Awa yo bakangi yo. Jegogo. Na groupe intercession nga na salaki na lobi to bondela rapé pour na Jegogo. Jegogo sali morgue. Alobi bana changu bana kingabwa. Nazane loka opesa binote. Na place bibe mena bino polaga. Asali morgue Jegogo. Na kingabwa. Jegogo sali morgue. Ya Jegogo. Bientôt. Ngai pe na morgue na yo. Na boy na nga batu msuba changana kwa morgue na bongo. Boy secrétaire. Boy secrétaire. Ko bela kati ya toy ba. Mboka osoko za nerf solidité. Mastan ceux qui te mat. Na obele. Ndena zonga ndaku na obela. Ndeno ozonga ndaku na omona na obela. Na obela mankasi. Point. Au satire. La consommer ma bé trop. Na 2021. Na 2021. Obela te na komona Yesu. Tena bela. Oh. Obela te. Te tika na bela. Atape na beli. Naza ngane logo naza pe importance te. Kapashi. Daddy. Batu bakota bakasho. Ba mona eminene ba bombela biso. Si. Bato pe ba bela bakota ba hôpitaux ba mona eminene ba bombela biso. 2022 tolimbisa nyonso elekaki na 2021. Amen. Bandeko nyonso ezala ba journaliste ezala ba cameraman
na limbisi bino bino pe bo limbisa ngai 2022 to continuer parcours ya sika ouais na salaka na compagnie na yote mais on dit chaque fin de l'année au pesanga soso au pesanga makayabu au pesanga semul au pesanga quiz au pesanga huile au pesipe madame nanga elamba ya kolata mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative plus au LK nzamba pamola yo bolamu epolaka te bolamu epolaka te ekotaka pe nkusu te na mona place bolamu ekota nkusu te nzamba batela yo épargne na makambo ebele amen mama Kapashi ebele bamela ba anti poison mais bakuta na belle perdi bakufa na lobaka omela anti poison omela anti poison te mobateleza nzambe amen nzambe ane oyo nakute na bato mbongo ebele te nakute na bato moyen ya se opesa kinga 50 opia kinga 20 opia kinga 30 opia kinga 10 nzamba zongi sebele na kitunga na yo nzambe pambola ba cameraman nyonso banimaki ko filmer ngai na carrière na ngai ba journaliste ba cameraman ba soutenir kinga mingi tango nazaki na boloko tango na balaki na ba problème nyonso nakutana kina ngona 2021 nzambe babela te pesa bango makasi amen ba continuer ko soutenir ngai to leli na pasi mais pasi umela te na ba vie na biso to sali o eza rappel ndenge ni to kotambusa mboka tika mboka oyo moko na moko asala selo posa na ye mais akutana na nzambe soki kozala ya malamu nzambe accompagner soki kozala ya mabe nzambe pesa biso ba mboka mibale te ba mboka misatu to pesa biso mboka moko ebele bazole na mbangengenge na baluzizi la partout bazo tika mboko na maboko na yo tata yebisa biso lelo to tika ngo lisu na maboko na yo te to tika ngo na maboko ya satana to kolemba te to tika ngo na maboko na yo pasi oto mona 2021 nkolo 2022 to kuta na mituke polate to kuta na mituka bien batu bakabela biso biloko ebongi na biso ezape pasi lelo nazo kamwa babola baleke bele batambongo baza muke bakopesa nani bakotika nani kala toyebaki yango batu bazalaki muke na mokili mutu na facilité okabelo $50,000 $100,000 lelo biloko wana ezate $10,000 na okabelo lango 100 personnes et on m'a tapé combien opesa pe succès tata nazangi maloba pesa nga makasi na continuer koya kosala musala ona mesana ebilobela o ekota nga boloko pe bimisaka ngai kolo batela jekoko mulumba pesa ye makasi ya kosala bana kingabwa pe bana kongo mobimba mutu wana batu balingi makasi na tiaka tembe nga lobi ah menazo yeba te jekoko oyo abotama pembe to abotama mwindo même kolo na mona kai na confirmer nga bia jekoko abotama pembe moya Kinshasa nde elukele ba problème tata pambola jekoko na ngai mulumba mema ye musika ane oesila te ane oesila te ane oesila te papa jekoko azwa poste mususu ya sika mama Kapashi loba amen ane oesila te ane oesila te papa jekoko motema no ya boboto ya bolingo ya malamu okozwela ngo poste munene na mboka oyo pe okokamba na mboka oyo pambola Eriki Mwamba atikaki biso te na ba conseil libala aibi ke ngana za muta des autres moko madame akobenga ye papa ya kotala mutu na yo awo parena alati kaleso na mutu Eriki Mwamba meli pe malobi ah soki na yebaka mais na parene bino to mutu na parene pas problème na ba problème alati kaleso na mutu pona nini kaleso eze ya yo to eze ya ye o te alati yanga mama string ngabi ah Eriki Mwamba tongo ye wana na ranch aye kotala ah osali boye poani papa limbisa azongli suna tongo le soyo ka hotela ko kata poani le misa bati ngabi ah bosanga ki bato parene nzambe pambola ye Eriki Mwamba supporter nga makasi na 2021 a supporter nga makasi pambola pe papa na ngai kuna pasteur de la foi yepe na monela ye makasi batela ye bisika zali bomba ba journaliste nyonso
boma mboka Congo batela mokonzi mboka ozomona esalaka kitoko papa tambola ki ba payer étranger metanga tambola o aye moko sentir yango papa sentir yango ndenge papa sentir yango yebaka eza lokola élévation pour mutu aza na passe faut ba yeba passe na ye soki ba yebi passe na te moya ba sunga yo ezate tata apambola biso. Quelle prière. Nous ça n'en fait moins bien. Attends moi mutu esala te mais bilo musube ki na nzela. Et ça va mbote te clôturer. Maison Kitams, Pablo Kitambala. Mon ami personnel, Maître Patrick Mpiana na kati États-Unis, Tata Pamolo Bisika bizwa miyo. Papi Bunzi, papa français, mais c'est le français Tata Pamolo Bisika bizwa miyo. Mon ami frère Kosi Landu, évangéliste, Tata Pamolo kuna Bisika bizwa miyo. Nabo sanité bana Belgique, Allemagne, Didier Masuki, Mobala mande fois pembe. Ah, kulutu abengi na téléphone lobi ah liteya. Lelo soki bozana ba internet grâce na nga Didier Masuki bobo sana nga bwenenge na pesi bino ba mbota 2022 ba ngindu soki ngindu ngomene za kanani oya Congo promo nani Rafi ngindu Tata Pambola yo apambola bandeko nyonso obozali banda Papi Bunzi Tata Pambola yo Nzambe pambola bandeko nyonso tolobi 2021 ebota boloko te to yebi bino bozana na mbongo na koti mbongo no duti na koti lupangu naona ma campagne na koti ngo duti esi yanga pe kota cimetière na koti ngo duti na lobi yango ya suka lelo to silisi pona yango ezalaki likamu ya ne passé lelo to sani to clôturer opesi batu mbashika tanga mbote te na bosanité manager millionnaire fils Itango Costa Béton. Ok. T. Mbang. Papa Moïse kasi. Papa Moïse. Papa Moïse. Kapuku. Papa Moïse. Tata Pambola yo. Papa Moïse. Tata Pambola yo Moïse Kapuku. Il y a le Jacques Bisu PCP qui toko makasi na bosanité bourgmestre Dani Mouchota. Beaucoup d'années n'avoya. T. Tata Pambola yo mo bourgmestre papa nzamba mona bino Lubumbashi katanga mobimba lwala ba kolwezi nyonso ba auto kutena na ba oba lakaki ba yambaki sous téléphone té. Na ba. Quoi? Papa Jacques Yabula. Ah, mboka na mboka na makap nango mutu nyonso oyebiseka nazana posa papa Jacques. Nazana numéro na yo. Mutu nyonso na posa mama Fima Suka. Nazana numéro na. Ah, ngazo mitu numéro ngobino bozana ngo. Est-ce que yambaka bino? Toi yambaka te. Pambola bana Lubumbashi. Merci. Baza gentil. Baza gentil. En tout cas, to six na wa vanti te. To romona apela tamwa motilo bona makap. Te. Eza na kotanga te na vie. Fait 2021 Linzamza. Souffle de vie ka ça va. Souffle de vie kaka. Chance maman sauva que Maman oyo. Te maman Olive Penza. Ah! Maman. Olotaka nga ndenge nini nga mutu eloni mabebo yo kanisela nga pe na fin de l'année. Bola. Kinga sanya suka na masina. Na lobi te. Mais ba sauver na nenga sima. Basi na shit ya sima. Obika. Na ebisi madame na lobi komeka ko bouger carton ngombe wana te na ko buko lokolo. Tina ko zonga Kinshasa. Misuni mikolo na munoko. Ah, mama oyo. Yango na baki. Fona pesika cadeau lupango. Faut pesa. Jo ministre na otiki lo ba photo o inscrit. Ba inscrit ba photo ya lupango ya mama na ba document. Te mama ka pato longo ba blague. Sunganga ndeko na yo. Komisa information pour permettre que mama ya ko zo lupango na ye. Maman. Ya solo pe. Na som tala mama kapage.
te yoko sa te omoni eloko eza na niveau na ngai te mama mérité komatisa nga avion kopesa nga valeur na miso ya bato mosala mo bozosala bato bamona ngo lokwa mosala bakizengi ya bazoba me abengi yo avandisi yo avalorize mosala na yo eza facilité na ran ya mama wana nga na bandeki kozela peut-être bamillionnaire ya ntango bako sala ngo mais na moni ata millionnaire ya changu moko te na koyeba wapi totala côté Eric Mwambe ADG yeto longole déjà yaza mutandako yaza da mutu andako po atindi pe bato ebele na poto bazwi pe bavi bavi wana pesaka bavi na ye te bazate merci Daddy merci na yango wana mama Kapache na lobaki Maman Olive Kabila, depuis 2017, au quotidien na carnet de souvenirs na yo. Au quotidien na liste ya bana oyo benga gasuki likambo ezali. Na salata mutu aliboso na vie na ngai na ba comédien na pesa ta mama cadeau. Maman Olive Lembe Kabila bande ko pardo botindela un message. Maman na kwa kosoma na ma campagne te. Na kwa kosoma na gombete na njili te. Place na kokeli eza na masina siforko na veni mununu mama ata 0h ya kobeta tour omona lupangu na yo na malembe ozongi soki pe bakobengisa ngata na bureau aimé yo zoloba mingi yaka na mikanda to tanga nanu avant to mona esika yo sombeli mama lupangu Maman Olive Lembe Kabila s'il te plaît maman na lobaki fona pesa yo cadeau ya lupangu ezapeka nanda ku monko ya chambre salon wese pesa ka modelo na betelo lisolo ya tundubul te ba bongisa bango moko bakole loko ningi na kabeli mama na pesa cadeau abongisa Maman Olive Lembe Kabila ba nièce ya mama ba cousin mama soki bozota la vidéo oyo pardon botinde la maman parti oyo boyebisa e mwana na yo ya Kingasani mwana papa Kabila oyo ya Kingasani bo adopta papa na junior yaya na junior na sifa apesi déjà cadeau na ya lupango eza permanent eza na avenir nini eza na avenir Mununu numéro 2 quartier Matadi commune Masina na ebite so no lo bango mabe e bonga na po ebisi mutu eloko na ya confirmer que na kopesa mutu mususu te mofu na kopesa ne mama na kopesa mama et puis tala mama Clémentine avantinga lobi mwana na nga aimé ngai na yo ti lelo tozaka ba locataire yo kopesa mama ngabi mama okozonga mabe tika to banano na mama oyo valoriser biso soki lelo bato bazo respecter za pona nani mama Olive kosiba mama Clémentine te mwana na ye kasa salaka na initiative please mwana mama Olive propre tata pa mola biso yo zela na banino na mama Olive yo poko zwa natala tele au mona mikonga Daddy, merci en tout cas Maté Kitoko. Merci d'avoir honneur sur Balanda Ibiso, merci Katanga Kolwezi, bateau sur soutenir Ibiso en tout cas merci et belé Chimène Zema Mercedes, Atana Souka tout mon anité merci. Mercedes, Chimène Zema. Tata merci l'hypnose. En tout cas, vous avez besoin de Hypnose Mobimba. Papa. Kobana na numéro 1 tina oya suka. Na baridi, tata pa molabino. Bino mingi. Boze belé. To sangisi bino kaba. Na Hypnose Mobimba. Bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV. Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV.
abonnez-vous pour na cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas. Oyo kinzala, kobanga banga te. Na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo kinzala, kobanga banga te. États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko kobanga banga te o. Service traiteur katika pesa ye kopesa masolo. Motema leo some, bapesa ye. Asolola bien, soko kutani na ye, okozala desite. Katika pesa ye, na pesa yo nini ye. Katika pesa ye, motema malamu. Katika pesa ye, madame katika pesa mère boss. Juliette a été valide, yes. Katika pesa TV, aïe. Katika pesa TV, aïe. Katika pesa TV, aïe. Katika pesa TV, aïe. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a madame Eliane Nito, la patronne. Y'a service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef katika pesa. États-Unis mobimba bavalida. Yuna nyoboya. Madame katika pesa motema malamu ruta ya nzambe ya yoga. Juliette valida. Fumukoi. Katika pesa TV.